charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolinga na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Continuer likambo yo ti peuple à kozwa victoire na ye. Vous avez été Félix a exhibition soni. Félix a teki mboka na Kabila. Kabila ayaka wana Congo pour la déstabiliser mboka. Vous avez été est-ce que tokotika ye? Yango wana nakosenga pe na bandeko ndenge ndeko babala lobiao tokosala programme moto abanga te toyokani balobi o mindele balobi bango bazwi acte po bamonaki peuple ntango bapesi baresultat peuple ebimi na balabala te sikoyo bandeko na ngai ezali eloko ya lolendo ya Congo eske oyo ezali kobima te eske oyo ezali soutien te totamboli moi tolongwe na aéroport 13h15 tala toye kokoma wa 17h30 32-34 degrés à l'ombre liboso. Merci Nabino, Longonia Nabino, Manekolangai, Oselia, Onamoy, Makasi. Boulevard, Lumumba et Tondi. Et Louis Kolomanini. Est-ce que Bolingi, Tshisekedi Tikalawana? Bolingi, Kabila Tikala. Kabila asala nini nyenye soki boyebaka te narapelaka bino yango mikolo nyonso awa Kabila aza na misio ya mabe aza na makanisi ya mabe mpo na mboka oyo yango na ifo akende ndeko Tshisekedi atika ye akende atika makambo wana ya busoba toyokani yango napesi longonya na bandeko ya UDPS oyo balobi na Félix alakisa bango accord oyo ye asinye na Kabila eza boye te biso nyonso tokosenga ye alakisa biso akoro wana po elingi koloba te ateki mboka tokondima yango te Kabila asilaki na ye Kabila alalaki il fallait tango Kabila lobi na ye enakonome yo aboya sikoyo banome ye akomi mowumu ya nani? Est-ce que Congolais a bondima yango? La principale ya Congo, oyo baza na province. La province misusu basali pe marche lelo oyo mpona koloba ke toyambi yo na ndenge ozongi na mboka. Petela bango maboko.
Ba maman la muka. Ya ici que toi la muka. Ba maman ba la muka. Ba maman ba la muka. La muka. OK, malembe. Tokende malembe na bino. Bonjour maman. Bonjour maman Diamant Noir. Bonjour maman na yebi kutu bakombo. Bonjour maman Mimoni. En tout cas, maloba moko na ba maman bino ba maman la muka to kuti bino a un hôtel quelque part na Paris to tangi kombote mais esika zalaki. Malobe pa na besoin. Alors, merci Maman Diamant Noir. Na sepeli d'abord comme on a yo en face en personne pour na mon akao de temps en temps mais vraiment na au monument tout à l'heure on a dit ah yon de Maman Diamant Noir donc un sepeli ma caisse comme on a. Donc en fait c'est quoi comme on a Solange na zali moko ya ba maman o balamuki. To lamuki pour na mboka na biso. To lamuki pour na éducation civique ya mboka na biso. To lamuki pour na injustice o eza na mboka na biso. Balobaka quand la femme s'élève, c'est toute la nation qui change. Donc voilà le but de notre soulèvement. Biso ba maman à Paris to lamuki tozo invité ba maman nyonso ba ya o alingi mboka na ye, o alingi makambu échanger na ndenge ya bien na mboka na biso. Kanambe alongwa na mboka na biso vraiment à rejoindre ba maman balamuki. Merci. Oui. Tozali ba papa oyo to reporter de temps en temps conseil na ba maman. Toko travailler na bango ensemble pour la kosunga association ya ba maman dont tozala côté puisque toyebi ndenge makambango ezalaka ingeta. Bon, journaliste. Le président Martin Fayulu, le président de la République, a nommé Chomongo. Il y a un cordon à Bissoye. Un véritable cordon, parce qu'il y a des faux et des vrais. Véritable cordon de Baébisi, pas dit à Kabouya. Non, vraiment, bien, Fayuliste, Nenga Kati, deux fois, donc, ils sont à lobby, la voix autorisée, Zara, ils m'ont autorisé. Donc, ils sont à lobby, donc, ils ont contesté, la Fayuliste, donc, ils ont. Biso to tuna makambo oui aux accordons makambo zo leka na lamuka to moni mwa mobulu eza na lamuka ezali to esali ndeni to epanzani nani lamuka ezali eza plateforme politique o moni ezali ba mama balamuki ba mama ya Congo balamuki parce que il faut battre le peuple congolais. Pour battre le peuple congolais, il faut conscientiser le peuple congolais. Bango bazo bunda pour une éducation populaire, pour une éducation citoyenne, pour une éducation civique. Moussa na bango zali ba pesa peuple ba valeur aux républicaines ou permettre au peuple à comme on a notion d'intérêt général. Ce qu'on tient notion d'intérêt général, nous voyons ba ko téléma pour défendre mboka nao. C'est ça le patriotisme. Ya ngwana sans habitumba na bango. Bisto ali comité ya résistance citoyenne. Tozali wana, tozali qui na réunion lelo, il na mo président de la République. Tozu feuille de route, tozu bénédiction, to salam sala, to bunda pona Congo, to bunda pona vérité des îles, to bunda pona intérêt général. Donc to ali ko bunda pour que pas si yaba congolais et si là. To ali ko bunda contre famité, contre tribité, contre mututé. To bunda pour que Congo et kende liboso. Et je pense que ça va être aussi le sens, il y a un message au président de la République à OPESA, message à bon moko. Message à Kobunda pour la souffrance Nabiso, tu as exemple à Algérien, tu as exemple à Soudanais, et je pense que les choses vont aller dans le bon sens très rapidement et souper. En tout cas, Biso Totuna, nana évité nana répondre question na question na yo, est complexe. Lamuke kufite. Peut-être tuni tolobi te kufite bi moi mo boulou batumsu bazo kende ba président utopesa siko na réunion. Mais sinon, Lamuka, Mbemba, Katumbi, Bangotou, pour l'instant, na minute yo, na mutuna wana, baza ensemble. Donc, le peuple congolais, Moutoumoko, na Lamuka, a bougé, on a des informations à Balabala, mais biso toza peut-être quelque part na Paris, na Yemoko ici Kazalaki, wana Boyoka. Tout une question moko, il y a na habité un soulèvement populaire. Tout le monde, peuple congolais, 60% au Baza Sima, 60 ou 70% Balobi, soulèvement populaire, il faut ça là. Nani on répondu. Donc il y a un comité à soulèvement populaire et c'est Salami. Ndenge Nazaliawa, Ndenge Shomo Gazaliawa, Ndenge Papa Serge Welo, Azana Kishasa.
tozala na réunion bientôt, donc aussi to préparer makambu nyonso. Mais toki kopé c'est ennemi position T. Mais toza ko s'organiser ezali. Tolandi peuple mutasengango. Bientôt les 100 millions de Congolais. Bango soulèvement populaire. Ezalaka bakote la kango likitate. Eza eloko moko ya spontané. Place Kobanda et Bandi. Ezate que tu pesa bango position na bis des Congolais. Bango tu sali demande que président Martin Fayulu que Toboyi, Boumbu, Bouzoba, il faut soulèvement populaire. Il peut à répondre positivement na demande du peuple congolais. Et ça c'est que Yem t'a imposé, mais c'est le peuple qui a imposé le soulèvement. Lerake, Bunia, Butembo, Goma, Matadi, Isiro, Ayepoto, partout, balobi soulèvement populaire. Et ça demande du peuple congolais. Donc peuple avec ou sans Martin Fayulu peut faire le soulèvement populaire. Mais comme il y a déjà un leader, donc ceux qui a lingui à Rosalango, et ça que gangster, non c'est Martin Fayulu ou Boye, non c'est le peuple, volonté à peuple, veuille à peuple. Merci. Voilà, ouais. Donc juste pour paraphraser les Koulou Talobi, donc peuple a ébi qu'est-ce qu'il y a à faire. Tous les latés, topé sa occasion à Batum Soussou, Baluka, Bakena ba prétexte pour Baluka ba salir, tout ba accuser à tort le président de la République. Peuple congolais yébi, kazo souffrir. Peuple congolais yébi, kazo liaté. La situation sociale est tellement passée, la misère est qui trop. Le peuple est en colère. Le peuple congolais, boyé dimanche, bosali meeting, boyoki message à président. Bon, ça la manifestation à colère na bino. Le peuple tunisien salaki, burkinabé salaki, le peuple congolais souffre. Pourquoi manifestation en colère? Parce que le peuple a liaté, a vivre dans la pauvreté, a un salaire té. Misère et l'équipe, pas c'est l'équipe. Parce qu'il y a un groupe de gens, il y a une oligarchie économique, politique et financière, basée Congo en otage. Il y a une oligarchie familiale, la famille Tshisekedi et la famille Kabila. Bango ne bazoko zoualelo bomengo qui tapait pouvoir ya Congo, mbongo ya Congo, bango les deux familles bazali kolia. Le peuple a kobima parce que azoko souffrir. Le peuple a kobima pour na mot d'ordre de Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a pas de mot d'ordre à donner. Le peuple congolais doit manifester sa colère. Et cette colère sera manifestée les 30, comme ça peut être un lundi, comme ça peut être un dimanche. Donc, le peuple a senti concerné à Téléma à manifester. Bien sûr, il y a un meeting dimanche. Et le 28, meeting où il y a un peuple élan par rapport à message, par rapport au peuple à Lingasala. Tant mieux. Donc voilà. Ouais. Congolais, il faut avoir conscience na yo moko. Kozela te mutu moko atinda yo ke obima libanda. Parce que tonyo kwa mimwa mingi. Mais bino boza peuple ndenge nini boyo kakakanda te pona nini. Tala ndenge ba Soudanais ba uti ko sala. Tala président soudanais wana azalaki président moko trop dictateur. Mais ba bengani ye na pete nyoso. Mais bino mbula na mbula bozomo na motu moko anyoko deux familles ezonyoko la bino. Pona nini boza kozwa kandate. Boza divisé pona nini boboyi balobela bino vérité. Soki moto alobi vérité non boboyi yango. Toza kozela bino parce que eza bino batu boza na mboka nde batu boko provoquer soulèvement wana. Biso toza na étranger. Ouais. Biso to provoquer yango te. Biso nde toza ko stimuler bino bosa la soulèvement wana. Biso to biso pona biso awa to kolukela bino ba biloko lokola ba biscuit, ba gâteau pour que bozala na énergie. Énergie wana pesa bino kanda bo bima libanda bo vanda ta une semaine na libanda. Boza peuple ndenge nini? Lelo baye ba pesa yo $50 obeteli mutu wana maboko. Mais lobi akopesa yo te. Yaza koluka kaka ozala tremplin na ye aleka na pouvoir ali ya bambongo. Entre-temps, bino moko boza ko souffrir. Peuple congolais fungola miso. Fungola miso. Soulèvement populaire, c'est le mot. Merci na papa. Maman Judith ya katomo na yo. Bino ba maman Lamuka, ba maman Eside en même temps quoi, les deux. Donc voilà.
ba peuple congolais ba olanda bino biso toye awa toye quelque part na Paris nde tolobaki Diamant Noir merci na bino po bolinga Diamant Noir na zata azara wana yona ba na za mutu te bomoni na zawa na kati ya mambala muka Maman Judith ba peuple congolais tout le monde ko tumbuka na Facebook mona surtout ça l'émission pozo koma kandeleka makasi kandani zara punani. Bonsoir peuple congolais partout bozali bande konanga na pesi bino mbote belé na linga bino mingi esengo motema nanga koyeba ke na zaza iroise biso doza ba mama balamuki quand maman Diamant Noir à lobby outi quelque part réunion à Paris na président élu les présidents élus démocratiquement de la République démocratique du Congo bino mo boyebiye mais c'est Martin Fayulu Madidi autrement dit Mafa bande konanga peuple ba liberaka été peuple a se liberaka ye moko tongoni ba soudanais baza batu mwindu lokola biso so to bin Algérie bandi bu ba un peu moto ba soudanais baza lokola biso s'il vous plaît bande konanga toze la mot d'ordre été toze la mot d'ordre été parce que président toyebi parcours na ye président va en États-Unis asa en France boyebi Faden House boyebi ba banque ya sala président za muto a pas cité président Martin Fayulu nga opesa bino vu meilleur nga opesa bino vu oyo bana biso na poto balera na tongo ba déjeunaka balera na midi bazo goûter na 16h na 19h peu baliaka yango Martin Fayulu m'a dit nga opesa bino s'il vous plaît peuple congolais boyoka kanda et santo biso loza ba mama balamuki association ba mama congolais balamuki tolingi bino pe bo lamuka parce que le Kamba Congo ezaka biso te eza biso nyonso soto simba ina liboko nete o libérer maman na biso dénominateur commun na biso eza mama Congo mono andima mama na kufa zate mama Congo azo kufa biso ba congolais to ko ndima te Kabila gouverner biso s'il vous plaît bande konanga ba kosa a conscience te tango biso bande ko bundala poto bande ko bundela occupation est comme na makasi ko le quand même avant toka kanda et santu s'il vous plaît tokoyi kondima Kabila gouvernement mboka na biso te Félix azaka ka masque ya Kabila Félix aza masque ya Kabila Félix akoyi ko déboulonner eloko moko te preuve ne bomoni ki azaka libanda trop parce que na Kinshasa azaka na kimia te soka ye na Kinshasa président na ye aye ko tche mal à l'aise na batu na ye yango azalo ko ndeke luka azo enga tongo midi pokwa s'il vous plaît président na bino oya sala premier député congolais a renoncé à salaire naïe. Est-ce que c'est Salama? Félix malgré bande ko foute 860 € na Belgique. Abanda ko lia peka mbongo kuna. Congolais bande ko nanga to ku fela ka bino. To na malili toza libanda s'il vous plaît. Biso wa mama to s'organiser, so boza la libanda, moyen o kabola bino ba biscuit to se préparer pour nango. Mais Congolais nyo so place azala yo kakanda. Yebi yo penou za malamu mama o azana Maroc ayebi to profiter to peso merci en tout cas azwa kimbongo yo pesaki maman Judith aza parmi ba mama o ba salisaka vraiment ton mutana problème maman na sengaki et puis yo salisaki en tout cas merci Diamant Noir sengi alobi sous merci na zo kayo mama elamuka o lamuki o lamuki ba peuple congolais bazolanda yo zaki na réunion o yaki point. En tout cas, mbote na bino ba congolais na lingara bino mingi mabele ya mboka jamais bakabaka ngona ba paya. Na pesi bino mbote mingi to lingara bino mingi makasi koleka. So bon moni na balero na malili oto bimili banda pona ko telema ko bundela mboka na biso parce que to lingara bino mingi. Biso to zalia to zala biso bien to lia to mela mais to zoka souci na bino. Pona nini? Tala kaka vie bozo mené bo mené vie à mabe fallait bo voter président Fayulu akoya le 28 bo soutenir yé attaque président bo yamba ene sengo bo tala ndenge biso to yamba ki na Paris nyoso tozo sala pona bino kuma mama nano pese kombo tozo kene mbango ngai mama Mimoni na kati ya Diamant Noir TV wana ebisi ba peuple congolais ba iya il fallait qu'il bo voter est-ce que ba voter kité tozo yo kaka mbusu donc to mona clarté bozaka mbeli minimi balé moko so ba pesi bino mo ba $10 boke boy ba pesi bino ba $10 bo sopani boy mais non vie ko sala ndenge wana te mbongo na $10 bokolia $10 so bolé esili na bino mais na président Fayulu alinga ko tia bino na vie azongisi bino na désir ko vivre net en Europe ba papa biso kala tango bazaki ko sala bazaki ko lia l'état zaki ko futa bango tozozo ba traitement félé mais pourquoi binoté
Pourquoi binoté? Bokomi kaka o biso bojana, o biso boye. Bana na ngai nazo senga bino pardon. Biso to sala tout pour botanga classe, to sala tout pour bozala bien. To président la bino ezali Fayulu Madidi. Eli. Merci. Merci maman. Yakolo bamuke, bonsoir. Bonsoir. Pesa kombo maman. Diamant noir, maman Gisèle Oumba, Otika Kabisote, na ba marche, partout, na nini na hiver, na mbula, to poli, to nyokwa mina yo, banda to bandaki, baye kozongi sa bisoti na zéro. Passion yeza na mitema na biso, soki ba fungola ka mutema. Mais tu as une question, merci na ba compliment mais lelo to moni bino awa na réunion boyaki na Paris et pas bozaki na Martin Fayulu et lo konini o yozui na makamno so yebisi bino o peuple congolais koko yoka ya secrété bomba est secret mais o ezaki peuple congolais Martin Fayulu président élu a pesaka ba conseil ya malamu a sangisaka kaka akabula kabiso jamais. Oh Muluba, oh Muswahili, oh Mukongo, oh nani. Eloko wane pana ye ezate biso nyonso tata bo moko, mama bo moko. Tozana bo kabwanite. Biso tozali awo, biso na biso tozo kabwanate. Bino pe kuna bo kabwana pona nini. Conseil azo pesa yango wana. To sangana tozala bo moko. To bundela nde mabele na biso. Eloko Fayulu azo bundela na biso nyonso eza mabele. Mabele. Félix Azoko Sabino, Félix a salé déjà l'ikopa na banda 2014. Bino bande konanga ya IDPS. Na mesana ko fingate na yebi ko fingate. Na zolo bana bino boye boza ba congolais na ba congolaise. Ozala mulu boza congolaise. To bundela mabele. To bundela mabele botika ko yoka kabundu. Bo yoka Félix te. To bundela mabele. Batu wana bozo mona wana ba yaki po ba yako salela bino te. Ba yaki po ba boto la mboka na biso. Yango bo moniti na l'est bazoko kotisa mituka batu ba tondi baza bien armé. Mais bo banga te. Bazoko intimider bino. Pourtant bo mona ba armé wana bo boyi ko biso to ko telema te. Passion yo bino bozo mona. Eleki o biso to za nango aw. Biso to za bien. Tozana posa bino botele ma bino bato bozo nyokwama na soulèvement populaire peuple azana droit article 64 ezoloba soki peuple moni clarté telema ozana droit obundela mboka na yo obundela bomoto na yo obundela vie na yo mobimba. Merci en tout cas bobanga te soki mbela epesa meli bima bundela merci tozo tomoni maman secrétaire maman Solange ou maman secrétaire ah maman secrétaire zaki yo mais to tunio quand tu rendis ya réunion ebisi biso te melikam temba sima. Alors naye kosukisa donc maman merci maman Solange bazolanda yo présidente ya maman Lamuka ba maman o balamuki. Donc voilà wana to yambi maman Solange o azali présidente ya ba maman Lamuka to tunaye maman toyo kati yo zaki maman secrétaire moyen na retard donc moi pesa biso zate to tuna réunion boyaki eleki ndenge ni na ma. Alors réunion na biso toyaki ko présenter projet na biso pa papa donc à valider ango apesi biso bénédiction to expliquer posa na biso koleleleki makasi toleli depuis makambo ba élection tolobi toko fanda bongo te il faut to sangana ensemble to sepela to lela to lobanyo sotoza nango yango to sali réunion oyo ngamoko naza en tête donc molanga Solange na bengi mutunyo so alingi aya ko partager na biso aya but ya réunion na biso ezali pona éducation civique ya peuple congolais donc makambo nyonso ezoleka na Congo c'est parce qu'on n'a pas une bonne éducation. Diamano artiste c'est ça. C'est parce que l'éducation a bien été. Donc, la simplicité, nous avons payé 10 000 €. Au quoi il y a une valeur. Donc, c'est pour ça que nous avons sensibilisé pour une bonne éducation civique. Donc, nous avons valeur et vie na biso. Nous avons mboka eleki nyonso. To côté kamboka te pona eloko pamba quoi. Donc, il faut que nous ayons une vraie valeur. C'est ça qui fera le vrai Congo de demain. Voilà, donc pour ça, on évite tout le moment. Pardon, pour finir. Non, aussi, on a le temps là. On a quand même 2 ou 3 minutes. Hein.
tolito tuna pona bino bobi batno sobaya mettons baton baroya ba benga nani batonyo sobazana besoin ezaka ba maman parce que maman mutazolo ba maman présidente que ba maman baya to ba papa pe ba ko ya ko adhérer na association c'est ça association na biso ezali maman Alamuki. Maman Alamuki donc mais là c'est marqué Journée internationale des femmes sourdes. Ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça, ça c'est les images qui frappent. En tant que maman, c'est les images qui frappent quoi. Donc dernièrement ezali pona ko benga mutu nyonso conscience que ça va mal dans notre pays sur les plans éducatifs aya. Toza wana pona mutute, toza pona batu ya lamuka pambate, toza pona batu ya IDPS, toza pona batu nyonso. Congolais nyonso amoni que ça va mal, mentalité à batu ça va mal. Alinga européen sa éducation moko boye vraiment aza bienvenu. Papa aza bienvenu. Pona sensibiliser biso ba maman toza na besoin encadrement ya ba papa. Ba papa ba yebi ebele eza réunion ba maman marche sans papa te. Donc maman po azala bien soutenu, papa boye aboza ba bienvenu. En tout cas, merci biso de Sepeli et puis Diamano a lui merci pour Boyambai na réunion na bino na Martin Fayulu oyo maloba moko ya ebisi bino kasi bosa nini yemoko Martin Fayulu. Alors, à ebisi biso peuple congolais intégrité, vérité, amour, tobosa nangote. Tobosa nangote angwana eloko a ebisi biso makasi. Vérité et quoi? Amour, vérité, intégrité. Intégrité, amour et puis vérité. Donc vérité, le quoi de la mouka bozaka na vérité. Vérité. Donc vraiment combat na biso ezalaka ngwana. Ce que bisinga koya, foya. Ce que koya te benganga na avancer bisanga maman so na zu empêchement na koya te. But na biso ngwana. Mais ça numéro de téléphone au babengila. Numéro na nga eza 07 54 encore 54 06 20. 07 54 encore 54 06 20. Nazara quand même na moi moutoro kanga o aliko ya ko adhérer vraiment na association ya lamuka ba mama ya lamuka ba lamuki o bazaki lelo na réunion na bango na banza bomoni Martin Fayulu wana totie ba image bota ba photo nyoso ndele kina kati to yambaye habito zela lembi donc diamano raina retard na kokuta na suka mais to yambi ba mama quand même en tout cas mot de la fin pour na bato balande qui se pour me clôturer émission. Napesi merci na batunyo so va répondre présente aujourd'hui na tout à l'heure na oya okutana président Martin Fayulu. Merci na ba maman nyonso va répondre déjà na invitation na ngande na benga ki bango na zwa ki idée na bengi bango pe va répondre. Merci na yo Diamant Noir oza présente dans Katina biso vraiment topesio merci. Donc merci na bino nyonso yo mto landanga na pesio mbote merci peuple congolais. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Kolina na ya diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.